Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana. Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News avec Ekibumba. Ekibumba, votre chroniqueur, Oyo déjà Tomé Sani na masolo ndenge à la rakaka, vraiment bambote na bino nyonso bisika bozwami o bolanda rabiso, ezalaki ya biso lisusu esengo ko mona papa Oyo parce que papa Oyo aza loko la source ya ba information pour à tout moment Oyo ya la artiste en danger, tout le monde a ramassé chaque Congo Oyo to el suko mona ko tungisa na tongo ya lelo vraiment to kutaki ekutu. Bonjour papa. Ah bonjour et to président nous bana biso mona c'est pas mingi. Bémission aux objectifs, ils ont ba c'est nous ajouter. Bazulu ka beze na makasi ka ba bêtise ka ke zangatina oyiba ka bilo ko zangatina même. Mon internet la pesina no mbote na tonika songo na Chicago, hein, na États-Unis mbote sikozali. Papi ma ibelanga. Vraiment remercier avec un pile basket. Ça c'est pensé dans Rogading. Kuna chichoté za la raté kuna États-Unis solo. Sandra Bumba, allez Bumba en tout cas, merci. Bakoko la Aniston, vraiment que Amulima Bassa, hein, mission no communiqué. Mais mission internet, vous savez, émission moko, il y a batamayele. Mais mingi batako internet, buzo ba niveau moko très bas. Vous savez, l'émission, azo. Si bayo tuna yo chaque mais c'est chaque Congo oyiba gimbongo. Est-ce que ça ensemble? Mais moi c'est quoi le problème, eti? Ba Congolais, moi mundele. On ça pas mundele après ce mutu ko fele après ce ndako fele mais yo ebité après si exemple si on fele mais nous ko ebité que alongula ngo kata salaire yebina ngote le bango ba mamoka ba resita oyibi mbongo kako yiba bon grâce à ce monsieur là si aujourd'hui les lots ceux qui les lots plus de solutions au bas conduire c'est pas ça en danger ceux qui les lots ninga na artiste le comme mayele soit artiste à coup fini temps ba peut tomber dans balamoko c'est pas ça en danger et dit on a fait beaucoup de choses mais quand le monde ango to ba monde ango non les lots ya chichi ba fingi tata balabone ba ine balabone mais tata akufi to mona mindelo ba inakie ba zo faire félicitations ba zo faire condoléances mais non tout ça là, il faut être constant dans la vie. Vous comprenez? Tant que vous avez la position, vous avez la position guerrier, vous avez guerrier. Il y a un moment qui est même la porte, sauter les commentaires, mis à côté mbongo. Mais eti, c'est que mon avena mais c'est chaque Congo l'art est danger pour Congoli, on va mon année tout comment va la rebelle. Qui va te donner? Je éviter et dit les lots tout le monde a vérité dans le bâti de diaspora ba mikido ya Porto Amérique mais bango bazape ba bakabaka mbongo te mais moi quand je tinda kawana et il a tout akende ka kokodioko yango sofa ke biso mais tant on a zo mbongo moko oyo na mema kokodioko na CNPP. Ah, bazu moi naie. Na moi c'est roi ba bezi la télévision, mais lelo wa moi c'est osus. Wa moi osus. Ebeta ya kokodio kolelo. Mais non, justement on habite ngana soki mbongona na keti ko zoiti kingaboti na CNPP, il y avait des factures à payer, transport tout na carte mais ba tout le monde a dire que na kana financement ko ni ya gouvernement so na habité. Premier abiso congolais c'est quoi? Les Congolais ne veulent pas primer l'excellence. Zompande, somo ça buzopa tam soso kufi hein. Bango zo kufi wana ndenge sekena kufi wana on a bata ndinga kiete ba comme pesa ba condoléances mais na kuda na zo kuta so ba mindelo zo de koetro les paysans élis. Oh mais c'est impossible ça. Zompande. Vraiment merci beaucoup monsieur Chaka Congo tozoyo mo maloba moketo kota na vive sujet na biso ya journée ya lelo hein bandeko na biso ebele oyo tozo sala
na presse et surtout presse ya net. En tout cas, tous à la moins conscient na o tozo sala. To yoki gamba moko boy tout d'un coup Papa Lutumba akufi. Ah, Papa Lutumba kufi moi ba net pe et lobby ba tsepe ba photo Papa Lutumba bon. Biso pe to ogaki pasi wana po talara Papa Lutumba. Nyonso asala na musique en tout cas oyo ako ignorer yango azate et puis batang nyonso asali na musique. Yango to lobaki to kutana na Monsieur Oyo, azap na Asbel Oyo, eza na kombo moko significatif o babengi artiste en danger. Voilà, donc toye to tuna Monsieur Chaka Congo. Est-ce que c'est vrai Papa Lutumba a koufi? Bon, ndenge déjà yemose répondre à mon qui d'abord tu remercie Misa Kisi des Arts. Vraiment que nous talaye, na benga qui a nous talaye. Omoni nebitembo, wana vraiment Moutulanga bien Castro Masidi hein nebité pourquoi ba saka biloko wana mimi ngasi ya koma Chaka Congo emo Chaka Congo ba akanga ke makala mais nebiso ba beza ngosu ba beza ngosu ba nengona mais il y a des noms qu'on peut netiko négliger netiko sakana parce que le tumba simba ba sakana bango te vieux to ba vérité vieux bana uta poto il faut son photo hein pour que le contrôle médical mais tant que zo suma kama ningo na munike bazoko boma ye moral na ye na niveau comme nango ça malamu te. Mais c'est Chaka Congo zo yebisa nini na batu oyo ba pesa ba information ya ndengo na muta kufite a vérifier information te aye a pesa yango na presse aye a pesa yango na YouTube pour et permettre ba congolais partout bazan dans le monde batala yango pe batu nyonso. En tout cas moi je condamne na bato oyo ba commentaire sur ba biloko ndengo na neti Sandra Bumba to swana ki na ye na makambo bisi bitanani Doris lève la personnalité first class. Doris fait la personnalité first class bana first class na bossa na côté makima yoya bana arc bana kibantseke ou ba sutana ngai soko zu neti ngai mais information ya kati ta information yé na sala que fort na kende sur le lieu ils ont pas sur le lieu à sans danger tam soyez baraté il y a dit parmi les sources officielles na bakaya ndenge wana o bakanga artiste kufi artiste beli ça ne va pas na artiste na kenda artiste qui afanda ka wapi njili fona kenda soki premier la poto na luki membe na ipa legna anise na tungo tu VIP na soirée kwa fine na person a defsinga nini mbongo ya crédit na sombi na bengi avant yo commenter photo ndenge wana il faut ko banga quand même parce que monika voir biso Congo ka même bien la poto kangela kango il y a des informations ba okanga peu que non on sait plus prison parce que c'est impossible. Comment ils commenter photo dans Facebook? Facebook les communes c'est quoi? C'est à la portée de tout le monde. Vous avez appareil à 2000 francs, à ce moment qu'il y a 50 unités, a commis Kabila est mort. Yoboke Mbangu, ah Kabila couvre information. Oh, c'est pas c'est que des vivants. Le faux, il y a un de ça comme ça, c'est Tibunda, Tibumba. Numéro contact est là. Babé à Kabiso. Tout ça là qui est fort en tout cas. Merci beaucoup, mais c'est Chaka Congo, à Lobi Nabiso, Papa Lutumba, à Koufité, pe à Koufate, bah on y surtout bah obeta bah masolo en tout cas tous quand même na respect, y a ba icône, y a musique Nabiso pe y a respect, y a ba humain. Hein, donc ozuka ga motubo eza loko la yo moko pena o sala ga information na batu ba yebiso ke papa na yo akufi aussi longtemps que papa akufite et au salande. To ba kisana lo ba ke eza erreur na bato yo ba repena ba information ndenge mana parce que au moins la partie intérêt ba ko récupérer au père ba ko zo ba ko ngope ka zampan to ko senga na bande ko na biso ba pesa musato saka valeur ming ba ben rangai ming ba te be ben ngabi c'est faux, c'est faux. Numéro contact 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 9 92 30 43 40 00243 9 92 30 43 40 hein Pichuso de Lausanne semblé kanga numéro madame pour la boité pourquoi ça rabino hein Pichuso de Lausanne
na lingi te ke batungisa bino ba premier fois information monike ça bien te parce que ce monde que mon Congo n'habite kaka on doit parler seulement de Congo na malheur kaka là on a information moko ya ba Mombele a signé na reine na yoki so kananga so comprendre il faut moto se pela kaka information non oui merci vraiment mais c'est chaque Congo tozo kende kaka to wuti kolongwa mokena étape ya Papa Nabiso Lutumba Simaro oyo tozo pesa pena ba longue vie Papa Lutumba voilà on parle de ça azoko qui a 79 ans OK le mois de mars au bazone mais avec Lutumba Robenga même à cadeau batinde parce que on a besoin vraiment à sentir que batba lingi hein parce que monique loko moko on a sepela raté parce que on a belle ceremony batu mingi na zabe mingi na ba deuil il y a des cas Monsieur là etina ebisio mbongo de baba kufaki o etozangaka ekokuganga kidi amfuka kufali kwa 1300 francs congolais kokamwa mais pourquoi te ba mbongo wana et c'est variété ta mutazo kobela tout ça ka ipi mona na matanga bena donc ba mbongo wana na biso anise nguzo anise utakamwa fleur $300 fleur à pamba mais 50 mutazo azo bela ne ka kokodioko bakoposa te kaya Pinero izandenge ni Pinero 4 ans atisiko ça dit 4 bonne année na mama yemu et comment on a te yango monike na kosenga na ba memba to ba j'ai des frères on il faut pas boma cérémonie na matanga il faut bomango et comme dire comment wana cha Congo cha liste mais tant on a belaki tout le monde a kaya golelo fomboti Golo fond de ça moi si mais tout le monde dit batu bono bayaki on a remercié papi maibelanga hein merci vraiment les musiciens bazalaï quand même hein pour frère na biso godelo fomba beti na ba orchestre nyonso beteli bango ba guitare le lo ku feli moi si papa wana ba mo ba bilili hein ça ma mingi mais donc ngazo ko ne mingi génération sikoyo bolingo ezalité mais nalobi tango batunyo surtout bazobanga na ipare bakisi banini ezali wana siko bolingo ezandeni azobanga swe na ye wana oyo omelanga ngenge oyo sa nini yo lingi bolingo ezandeni de toute façon bango bayebi bilo bakimelaka parce que longa tsa Congo libo na banga ngote tanto comme chaque Congo libo banga te non tanto comme ba pio tombala fait Patrice ngabe ki babalungu la fait tombala bombelanga ngo balongo wa foto mari misamba tia foto na ngai mais bato na banga nini ndeko na ngai eti problème c'est quoi baleke biso lelo baza plus mauvais na baye ba kutibiso bana tana bolingo ta mukete na benga ki na bebi ke kede silaka ko faire esprit muninga ah mzo biso oh vieux ngata ko fisa ki mwasi na ngana mama na ngana mona ki bango te moni sikoyo rando na rando non photo bani ne besoin information mota musu batunga ko sepela lango lelo batise baba konzi o asokoda bino non tozo kende pena wana to koma wana to kende molo biso nde tozana mituna par rapport ya maramba sokoda place oyo komi mais tozo kotana nunde to utipa ya Papa Lutumba tozo kotana sujet moko hyper important lisusu to vandi lisusu boye to moni na na ba etandoike donc na ba télévision na ba téléphone na biso Jibem Piana Papa Chéri Motopamba l'homme qui a mis l'eau en coco Babi Jibem Piana Abeli Liboma artiste à danger est-ce que parce que yo artiste en danger si go soki neti Papa Chéri ka ya bongo ekomeli c'est que aza en danger c'est que aza en danger est-ce que c'est vrai ou est-ce vrai au moni il y a internet et community jouer au moni lelo ozoka musanga mingi na bato ba reprendre ba information na ndamzo manque à faire mutukola benani amuli mabasa akende mbyo kande ngona kondima ngote papa ko kalinda ande mbyo to papa Pierre Mputu to mama mama na biso nani na novre to papi maibelanga to Patrick Chasibas akondima ngote yango moni pour c'est quoi congolais to lingi buzoba trop
tolingi ya ironie et puis tant que la nzela ça comme na kufi yoka nanu la question ba tout non animé aseka moninga na ye ndeko nanga itala kufisa po ba koma ko passe ko kufisa même ba koma la bible ba sera ba kufisa kate nzama opinir la so passe ba yoka mukusu sa tuna mona franco wa mwasi to na cimetière ni na franco anniversaire franco tu ni et le nini ils ont senti que papa zate et bien répondant papa chaka Congo anniversaire nangai tant anniversaire ngazalaka papa il me gâté mais le monde que papa n'est pas là la fêtation anniversaire nangai ça passe même que ça va être cher papa chéri c'est pas n'importe qui ceux qui comme zali c'est pas dans le net n'habite comme on t'a sur ba photoshop mutu akene loko moko boy po ba n'habite ceux qui plaisir parce que mingi comment on appelle ça ba zododo et même partout zododo ça qui s'arrête zododo partout le monde alcool wana oyo alcoolisé à 500%. Au milieu on va moko tira ni na internet moko ra OK loko moko feza na Allemagne a commis feza de public OK loko moko bo pas ndi mayo mais non il faut quand même des respect tant que na yebisaka mutu ngana na yebisaka oyo na pesa ka vena bossa la été qu'est-ce qui sombe pour Mikolo en tout cas va merci na bossa la côté qu'est-ce qui sombe ali bateau va soutenir papa chéri même mayembaye il faut quand même des respect quand même et donc là ça là est-ce que plaît déshonorer motuto ezo ça voilà zododo to ke mbala moko excès de zododo zododo ça partout dans le monde ça te amei na yeso ki 1000% ya bakubabani amei na ye amei drogue na ye ezo sango sous drogue mais non quand même que les gens de l'EBC te veulent dire contact parce qu'il y a un problème malgré mutu ka kufangai na même makolo na moto na kenda ke sika likamboza na une vraie information à la source parce que ça qui to côté que lelo biso artiste congolais to comme dit moi obligé moko boya ba moquerie. Merci beaucoup. Et vraiment eza bienté eza malamute kopé sabasango ya ndengwana aussi longtemps que eza ndengwana te papa chéri motopamba aza très bien donc totika ba info ya ndengwana Dole Masengi ndeko nanga na pesi mbote place oza Sandra Bumba to pesi mbote mais c'est chaque Congo ye ndenge za kaka donc moi ba précision et adresse wana pas mais c'est chaque Congo et ça la bien et bongo mais c'est chaque mais oui faut azaka na ndenge to bakane ba komaka ba bande passante na RFI to même na ba France 24 source d'information ba zoarano toujours exemple à sans danger abisu sangoke bazo fêter 3 ans qui se mené à sans danger bazo fêter 10 ans de dunga fura wana source d'information mais yo information comme pas dans la rue pas au propager yango mais non quand même que yango vraiment que lelo na ko sepela mingi que lelo ba ndekusa diaspora mingi basi ba comprendre sans danger même na kisa sawa OK temps na essayer mo zo so batam so lo l'alimentation mais c'est ne paye pas OK na temps na taxi on m'a dit c'est moi qui paye mon batron comprendre malem rôle là c'est une makambo ya mari misamu to de kawa batro lobi papa le ba vérité parce que mon que lelo combien de bateaux na temps so un peu information mo boyer au moins il faut des artistes il y a qui kermesse les gens voient bah moi nana kufi mais c'est qu'on fait au Bengana. Tout le monde a dit finale et bêta maïté, demi-finale bêta maïté. Zagi n'est pas la fois passée au solo la gang donc yo pena lit na yo comment ina suka ba délocaliser. Na comment que mikanda yo bunda na ba sponsor ba condition ba sima bilo kona. C'est chose facile tiens. Mais ba kama ba moko ba Bengana on n'a pas des artistes. Ça c'est une fois dans la bosse mikanda la sayo à sans danger. On fait beaucoup de choses ndekonangai. Et ça quand on a non to biso souci na biso artistes congolais à respecter yango dans biso ki mambo ya ba droit d'auteur assez congolais à ignorant na ba droit na ye. Merci monsieur Chaka Congo. Pardon s'il vous plaît tokoma en étape à Sokoda vraiment tous eu information moroké monsieur Chaka Congo na Sokoda o ezali société des droits d'auteur monsieur Chaka Congo aza na chargé à social.
et aux a chargé à social et là on nous déploré par bandeko na yo musicien o nan ambassadeur raté pe rôle na yo pourquoi il faut gagner social mon social ne dit pose aller dit quoi faire n'engue anissa là baza quoi faire lo pose banda kiaso sokuda il pose nangai mais batu baleka wana ba finanga mais finalement ba monde que non mutuana parce que ngana yebi tamsu eti musu fosa ma ba imsomo ya investigation to banana yo na ministère de la santé ya budget ya finance chaîne dépenses présidence mais tant bolo ba bilo kona ebe ba sera bato ma be me ba monter batanga kana me mais mutu so ka moyibi me mbongo minera zo ka ya batuto ni na sala ndakima le social c'est pas il faut avoir d'abord la compassion ndema ne ko diaspora so ba moi ka makode yaka futo ndi mango lezi ngana la somo so la mbate mama bevinda vemba neto mama bevinda vemba mama Shekina mama la Shekina peut passer mbote na somo so la mbasute impresario Claude Ndombasi impresario Claude Ndombasi lo bali batmo soki lelo tango ka mo avoli ya moka papa cha Congo kezo connaît sikoyo sanda bumba atinde kolina nezo suba bilo atinde dingai zopana maintenant social wana za na koti nazalaka réussi na président de la République babicha Congo qui dérange beaucoup les chefs de l'État ngam na dérange chef de l'État pas mbaté parce que social artiste je exemple chaîne la RTNC ou la chaîne RTNC ou la chaîne mère ou les alliés insensés il y a ça là promotion artiste mais pour les cas na exemple émission ba bengi Caribou mbongo ba futa wana c'est pas donné à tout le monde. Mais à ce Congolais, à Bouzo Banaye, à Kenaye, quand l'émission en retour, l'émission sponsorisée, même à Maya pas un million côté. À ce Canaye, à ce Congolais, à Baladro d'auteur Naye, Mabanga. Donc, Ndenge et les Karawana, à vrai dire, pendant Ndenge idéologie à Sokoda, tant que l'émission est sponsorisée, il faut musiciens à l'équiwana à soit caché. Biso ça elo asikate kala personnam la diluya akina imsomoko osala imsomoko le kana mirador rate pas ton week-end voilà rate pas ton week-end voilà mais artiste on dirait qu'on va se payer ok donc on a $300 à plus par artiste bah chaîne faut pas zakana ni ba on ni un budget parce que matière c'est des artistes nena karibu validé so artiste ba legité na utarango personne mais assez congolais bi droit d'auteur naye kende na balabala flash angoyo musique ofele flash angoyo musique ofele lo musa ba musique ba sala ka zéro kena balabala ba CD o ba bien contrefaction piraté 500 francs 20 épisodes après ba kokodioko nena bomaka mbongo time mbongo kokodioko nena mbongo ya nina ba CD wana dans d'autres pays, ils ont ça la maraté. Il y a un combat au Bundaming, surtout Kaya, qu'on crée une mutuelle de santé pour les artistes. Et là, on a Bunda vraiment des Angwana parce que avantage de la Sokoda, il y a un 5% Nasus, pas la sociale. Alors, on a Bunda vraiment, Namon a battu Sokoda, Naebisabango. Oui, on a le responsable, il y a CGT. Bangonde ba compagnie ba mutuelle de santé pour les enseignants, pour la police et là on est salama et salama parce que ironie ça la mutualité hein mutuelle de santé pour les artistes parce que moi comme de Sony artiste malgré ça succès ba ne ka épinière moi 4 ni na mama yemo aso abeli mbala moko ba membre de Sokoda Balamoko, Toroba plutôt déjà, on va en contrat avec la Sokoda. Tout même Balamoko, na toso a Koufi Balamoko, na Kanaye, tu résoudre Balamoko. Il y a un monique, mais battre na poto, artiste na poto, na biso, va faire confiance dans Sokoda, va s'affilier, va s'adhérer à l'éducation, parce que les gens qui sont côté que quand nous sur la télévision, t'as l'artiste boye, non. Yango monique le cola na remise papa qui a mangana mateta
on a remercié na Kaya Lofombo, c'est lui qui a payé la cercueil, vraiment que tu remercié Ming. Ça qui Ming pour la papa qui a montré que tu peux merci Ming na Kaya Salaki, que tu as ma casse que l'autre wana, qu'on vulgariser mes messages, qu'on sensibiliser les artistes, bas s'adhérer. Tu as dans l'État congolais accompagner les artistes, car on a bibembete, car on a bibembete. Si l'artiste a un problème, il faut soutenir Arabiso. Mais tu vois, tu vois, les lots, 3 à 15 remenés. Je suis dans la négropole, au cours de la côté. Marie Missamou, tout le monde est aucune autorité. Mais bon, on va y avoir un monde qui est artiste à Koufi. Au monde, il va y avoir vraiment que, merci vraiment qu'on va comprendre que la PSI, tous les agents dans l'émission, Boya, qu'on s'adhère à Sokoda, on a droit d'auteur dans l'émission, tu as droit dans l'émission, tu vas revendiquer d'abord. Parce que le malheur, tant que il n'y a pas des artistes. Ceux qui sont ici, ici, quand ils revendiquer, il n'y a pas des artistes. Parce que c'est ici, quand mon côté, ils ont cimetière, ils ont mémorial. Dans d'autres pays, comme ici, quand on entend comme Franco Oleli, comme Kesset, comme Tabuleto, comme King, Marie Missamou, on m'a dit mais le coup, on continue, on va diriger biso bivaré le qualité yango ngana bunda kamingi pona pas des artistes vraiment que et continuer ko zala na connotation nango que la mémoire des artistes. Chaque Congo bitumba oyo bundaka oyo si ozo kende boye ozo kola pe ozalaki na sugi ya pembete lelo komi nango bana pe bakoli lelo yo ndengo ozo kende boye lelo chaque Congo azate lit oyo nani oyo ozo mema loko na loboko po aza pe na idéologie oyo pena parce que za idéologie moko c'est pas une mince affaire hein? Oui, Henri Dina azalaka Suisse il azalaka Croix-Rouge même dans bana Croix-Rouge ba fait mundela moyibi escroc asalango pas mbonga mitu abatu c'est comme moi souci azalaka même asana somo na kufi etikala parce que lelo il y a des soubassements lobby tant que institution baye belo kuwana bango artiste d'abord c'est des artistes basa na souci on a zakanango ko zolika mutu netango le fomba kufisa ki mwasi na ye na benga ki bato je n'ai pas vu personne mais ngamo na loi Corbière ngamo na somba ki déjà on a permis tananu mais j'ai la fille Margot oyebi la fille parce que elle a su la compassion mais na msenga mingi ba artiste vraiment ndingo le beto là lancé appel que di kaniso yo na ke non na sa belete bisu to mortel boya pembe na ngai si yango le biso ka mo botamu soko sega tout ça dit ça na ko arsan danger LATLBT parce que il n'y a pas l'argent parce que ba ya kote mbongo ezali soki ki mbongo ne so ka o siko kabwana si to kabwana me ba ya bo mais ne biso ne caméra même mo petit na ngai jires mabeka quand nous so ya babia tina lufu to zonga na viens na ajouter le c'est pas facile les gens font mal l'argent car Kambong balia Kambong mais bon qui va te donner car moi contribution de diaspora tindaka mais en tout cas vraiment que chose à féliciter c'est la diaspora en tout cas tout action sans danger vraiment ça déraka mais en tout cas ndengo lobi wona ya ba souci nangabi nani akozwa souci oza kanango Margot na boité aza moi nangabi aza artiste mais faut ba ngo ba artiste au départ tu as belé mais tant moni vous na mbongo la qualité ba gens ba c'est intéressant nango mais en tout cas nzamba ko sala kaka ezali mbuma ko ko na esika mo mabele elle est fertile ko bota mbuma eloko yo to mbuma ngote parce que ce qui lelo tam sous etina de vérité ni n'était pas à ce danger de makambo boyoka ko esala makende sa makana ngote même chez les autorités même pas docteur même pas magistrat même pas procureur ebi go tsaka pe bande ko msupa nzili kolo ba ngba sa organisation na bango na ndenge na bango tam suba benda mo nini ba nini oyo pote mo na TV donc ya on te tsaka bango mo ba kima pembe na il faut to longo na étape wana quand on voit bibembe comme un cop non quand on voit un artiste non quand on voit un artiste à mon qui aille au Sénégal bon quand na ba Nigeria na ba Côte d'Ivoire dans d'autres pays quand on voit un artiste c'est un boss tout ça qu'on ni moko na ba sabam je crois ba comédie ba kimbongo na sabam non na sasem je crois mais pourquoi ka biso soki artiste que monde soki ta mewa so me oleli o ba sala fêter na comédie na biso
Oui, Mamé Wasso Outego, ça 80 ans, le 31 octobre, Tozagi Nae, émission 80 ans. Alors, maintenant, pour moi, c'est quoi? L'artiste, c'est Bengo Tigalakana, les boulouana et escroquerie. Ceux qui occupent les passes, na moi si naie, au bout de le mois si, na moi naie aux huit, na moi na moussal aux huit, t'as niveau artiste congolais basalang. Moi na yo memaka, au bout de naie, au quoi moi si naie, c'est ça normal. Moi si à moninga na yo, moninga ake téléphoner à libanda, yo dis au final moi ça va te miss. Non, il faut quand même tenir ma camoufle de la Marie Missamu. Et c'est la Sony. Ba mise chrétien boli misanga moko penda ntuve penda musupe pone pesa musangi pardon mais bino botea kabiso bolingo kolimbisa mais pourquoi bino moko bozana sans kolimbisa batuti bino bosenga pardon en tout cas odo salaki toki soni mari misamo DP tombal tolingaki yete tako tomoni mbongo toko kota makambango se comprendre Babi Pierre Tombal on suba créer là ata papa Mombaya ata nani ba créer non idée ya ngai ba ko sabino c'est moi qui ai donné l'idée idée za ngai Zopan, ba ko sakabino ba bomba non on appelle que mon mbaya to de baba bon ngana moneta musupe ba mise kete pe ba no so ba bete na on a ça pour la bango pe ba bomba nga pe tombala ba longula ka longa mari misang ba che pe tombala ba che longi na ba bomba nga ngo même on contribution bango yango na parce que mon di batwana eti balingi mbongo impossible mena biso même mokolo to bakesa pe tombala ya mari misang baza conseil que bango basali yango te mais bake bebe basa comédie na négropole soit disons basali yango ndio biso famille ta bengisa ki biso mais yo sa makasi benga famille mari misang bana kanda ko sakana te bazana kanda ko sakana te na ba mise chrétien au départ parce que o ba loyo ka wana ngamu na sakana ko mari misang na se bokeba na za pembe na bino loko bango bayaka 6000 personnes 999 banganga te bayokola ki bango nzoka mutu malamu ndengai siko papa surtout yokola ko to moni beauté on que on a fait beaucoup de choses au minene o na yokate o abi de confiance o ça ko ba bengi na parquet o ba bengi bon non ce que komi il faut kende so lo ba batu ya iya wa sanda bumba atini bilo bana sika et comme atipa de stater on met vraiment agwa samatone atina ki bilo ko pa ba artiste belé dans notre kango agwa merci dans notre bilo ko ya batu so comprendre tout le monde niveau wana quand sommes les artistes congolais escroc eko senga mbongo mais non tout le monde est pour ceux qui ont la unité nous sommes une force il y a un monde qui va s'arranger biso parce que nous a divisé. Merci beaucoup, mais c'est chaque Congo toujours continuer toujours to commis vraiment ko citer na émission na biso question moko ya curiosité bandeko batuna biso babi mais c'est chaque Congo aza marié et combien des enfants kobala biso to bala kala bino lo ko bala so de âge boy bana ba biba marko batuni kaka po baye bana baza combien bakoko baza na bana mi bale marko na ana oyo lipasa o mo petit mo yaki awa ba ngo ba ibi kuma bana bakoleli vraiment que de toute façon que tu peux senga na artiste ba bota ka pe mingi te parce que mingi ba artiste ceux qui ba kufi listing liste te me ya ngwande lo batuna ki donc mais c'est chaque Congo aga na ba na emi balé Margot na ana nengo lobi na biso vraiment to komi pena na suka émission na biso soki ezali na question moko oyo yo po zali kozela to tuna ona mukolo lelo to tuni o te ko rappeler biso po pesi et ya nona moto voilà question na bose ko tuna yo pourquoi ba bandimaka yo te tuni yango te ngai tuni yango te bon ngai bon na ebité so muta ndimité bon andimi na été biso to luka to saila ra déontologie journalistique ndenge OK pona nini batu balingaka yo te pe bandimaka yo te na ba action nyonso menaka message chaka ko mutu la kabila chef d'état aluka 15 personnes yo kangote un chef de l'état sur 75 millions d'habitants 15 personnes yé moi le ça de discours si vous ne croyez pas à mes œuvres. Non, si vous croyez à mes paroles, croyez pas à mes œuvres. Bandi m'a même quand de longues en Gadios. Mbo de Sekoza à Londres. Mamé Pela, Mamé Wasso de Tangawana. Tout ça, on me belé. On me belé ça dans Boka. Oh, Kanga artiste. Ba evolokola ila imbote ba pa mokonzi ba dija chombo ba mona kangote kaka ce qui non
Ce que tu as dit, Mundele aloba yemo Mundele. Mundele mi yibi ya. Mundele mi yibi. Ba lobi tout fait n'est pas bon à dire. Et yango ka eloko ka anise ba kota so anise ya nganga zute. Ba be vie yo ba ka to musu okangisa ngai. Anise ba kango pona nini. Il faut to longo na niveau ya o ya lokuta. Bon église to ke na église on nini. Mise en scène. Mise en scène. Ba chrétien, ba mise chrétien. Boto ko sabato. Vous êtes en train de mentir les gens. Yango monique à partir de ma camarade misamu o ba comprendre o ba so ke na nini na ba be on na na loyenge na aveugle wa comprendre te ba comprendre ba on ma second tuanga en tout cas pour la bande mise qui en tout cas ba décevoir ba tonyaki bango que comédie wa sama camarade misamu en tout cas nous tous nous serons là où Marie repose. Donc ça va au respect vraiment que émission doit comprendre que le bien on a dans ndenge ya kimia bon na émission pourquoi ça va émission oyo ko finga batu non il y a des gens ba non 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 992 30 43 40 puis sur de Lausanne semble oyoki bien na lobi puis sur de Lausanne et Tibumbaye moi ba émission fa dira oya bonakan émission no parce que ba te beba poto c'est aloba que chaque fois ko pona ka ba site ko leka ba muso ya na ba basse de la rue à tout ba question de la rue en tout cas vraiment merci que ba comprendre que quand soma sidi na monique on moni bien tonika son na Chicago monique mais mutlanga ya molima basa on est ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble vraiment. Binonio surtout bozui. Libaku ya Olanda biso tozalaki na Messe Chaka Congo, oyo pena Asbel artiste en danger. To solo limo makambunio surtout ba bilo onio surtout ba tuba mekaki koloba loba na ba net. Toi ça qui c'est mené ya? C'est le 13 février, le 15, le 13, le 22 février, tu as 10 à Dunga pour en tout cas. Au Bataniaki Bango en tout cas va soutenir Bissofona et le reste Makitoko. Ni n'est pas prévu pour le 3e anniversaire. Il y a King Zali défilé à SAP, conseil Robert Palme Beach. On peut les aller on a Dunga faut mener mo ba inaugurer mausolée na cimetière qui colle exposition en tout cas vraiment que merci en tout cas vraiment et en tout cas Sandra Bumba Aniston. Merci beaucoup Nabinonio surtout Sandra Bumba topesi bino bambote et puis Bumba grande sœur topesi mbote Belinda Bumba bambote na yango wana vraiment bambote na biso lisusu na mon tonton tonton Papi Moussoui vraiment na Londres topesi bambote merci na ba conseil nyo surtout tozala kaka ndengo wana po yango nde makambo. Voilà, topesi mbote na maman sociale maman GH. Il faut que pas GC Misam aux informations pour yaya moi si to ndenge bazoko non elekité ndenge zoko leka bana kanda contre ba mise chrétien banda balaka ba mbongo bazonza mbongo pe tombal ba kozonga sangote. Merci beaucoup banda balaka mbongo ya Pierre Tombal les ozonga te boyoki wana maloba ya papa na biso Chaka Congo vraiment to luka peto lobela bino to pusana et pas ya GG to ya mwasi to meka osolola na tina ya likambongo vraiment biso to pesi merci mingi na bino nyoso pe oyo bo soutenir biso na ba conseil na makambo nyoso tout to pesi mbote na mama na biso bete na Allemagne to pesi vraiment mbote merci à toi maman to pesi mbote na mama Gisèle motema ya papa Steve to pesi mbote na mama Maria tozoze la ndenge kage ya la mama na biso Isantemo maman Isantemo toza toujours ensemble on est ensemble JF yo vraiment talakaka to pesio bambote place ozali merci beaucoup to komi na to bongo to kutani na prochaine émission to lobi ensemble ndenge to lobaka parce que ce to lobi bongo te c'est que nzamba za ko exister te biso to lobaka glory be to God bino bato bozara na bamboka ba français na yebi ke boye bana bino ezaka gloire ezonga pa ya nzambe po soki nzambe te nde to kutani te yango chaque fois biso na suka émission to lobaka ensemble na bino gloire ezonge pa ya nzambe et surtout bolandaka pena suka o parce que to suki sarana bino pena ke glory be to God. Ça sera un plaisir quoi. Yeah.
tsango ebominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga AHP Media ngana lingana nga AHP Media ngana